na bamama bilenge botombola mandoki e po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene ekokabola na biteni ya biso eteni tozwa babengi Kongo. Etonda bombengo na mai na zamba mpe na mabele etonda na bato ya mpiko ya bwanya mpe ya mayele banoko bameka. En tout cas, tu as une impression par rapport à la tournée nous la tour en Europe. Au Bandaki na Suède, à Stockholm, au Hollande, aux Alaki na Amersfoort, au na Rotterdam, l'objet aux obi, aux otam, l'impression zani partout aux Oleka. Non, partout aux Oleka, nazani sengo ya ko retrouver bandeko yanga. Eza facilité na poto batu batika misala na bango ya ko vandela yo pona koyoka yo. Ezo prouver que ba congolais bazanzoto na poto mitema eza na mboka na bango. Yango moni batu misusu bazo salaka ba insomnie misusu bakati misala pona baya bayeba qu'est-ce qui se passe na mboka na bango. Donc nazani sengo makasi même na ke je suis quand même très fier d'être accepté par bande konabiso parce que ninge baloba ke prophète bandi makayi pa na bango te mais moi au moins bande konanga bandi makangai quel que soit bisika bazali bayoka ka jamais ke na komi bazanga kobengisanga. Bon, nayebi que ça facilité zo tambola ba question ko ya ndenge na ndenge par rapport à situation zo le Canada ya Congo na RDC yo za bien placé sur le terrain nayebi ko zu mituna au moni ndenge ni mituna bande ko batuni yo par rapport à situation na mboka bazu quand même satisfaction na ba réponse na bango. Non, yo mutozaki na salindo kati ko yeba que est-ce que baza satisfait to baza satisfait. Moi j'ai répondu à toutes les questions possibles na répondre yango. Bango ne bako juger batala ya wapi baza satisfait ya wapi baza satisfait c'est aussi ça la démocratie. Bon, on a parlé on féliciter na courage na sagesse na maturité aux adango na ba réponse au PC mais point moko olobela ki par rapport à Roger Lumbala neti okotaki mingi sete obetaki sete neti bando leka mupanzi olobela ki position na yo na lecture osalaka par rapport à Roger Lumbala na ebité on va attaquer Roger Lumbala te par rapport il y a des relations bozalango par rapport à ngazali patron ya kala po oleki likolo yango na zongi ne loko wana. Non mais quoi attaquer na habité soki batu balingi finalement na salani parce que balingi nde na lekana banda ko finga ngana finga kata tous ces gens oh bolobi ke natakaka bango par rapport ya ba position na bango. J'ai fait chaque jour ba émission sur makambo rassemblement. Makambo rassemblement il y a eu trois tendances. Oyo batu ba telemi komilo ba kebiso to za batu rassemblement il y a eu courant oya Félix Tshisekedi na Pierre Lumbi. Il y a eu courant ya Joseph Olenganko na Roger Lumbala na Bachibala et puis na courant mususu ya Patrick Mayombe. Wana Patrick Mayombe et mikufeli yango moko parce que ba Clément Kanko ba komi que nous soutenons Félix Tshisekedi. Oyo ya ba Roger Lumbala ezawa na chaque jour na zola kisabango ndenge nini parce que moi aussi j'ai participé ngai na participa na Genval pendant ce temps là Roger Lumbala azalaki na Russie. Alors mais nous on était à Genval. Toyebi comment makambo ezali ko salema tangu makambo rassemblement et komi na Kinshasa siège na bango ezalaki na résidence ya Tshisekedi. Mais dès lors que bato bazoni atali susu kunate batie siège ailleurs, moi je conteste. Bon, la situation sur les cas par rapport au dialogue sur les Kalamboka. Faites-vous confiance à la Senko malgré critique avec par rapport à la classe politique congolaise, avec bazo critiquer na opposant na côté à majorité bazo critiquer bango na manque il y a confiance population comme on pas la bango. Faites-vous toujours confiance à cette Senko? Bon, Senko ngai na apprécié bango parce que c'est l'église quand même qui a eu le courage d'aborder la question de l'église mususu bazo kokate. Kende pas pasteur mususu, nous avons beaucoup d'églises. Oyebi na Congo biloko we ezalaka partout, ezaka bar na église. Mais ba mususu wana soki que je suis église au milieu du village. Mais na Kuzu, élection bazo soutenir d'une manière ou d'une autre les autres. Basango, ils ne sont pas obligés de faire au basali. Balobi ezaba
balobaki soki ba office de bonne foi biloko modèle wana ozomona bazo sala pona kosunga bango ils peuvent ne pas bango bazana mesure nini o ya ko contraindre ba politiciens ngo moni ba politiciens ba mususu bazo se moquer na bango. Namonaki dernière ouverture na kati ya parlement esalemaki président Sénat Kengwa Dondo alobaki ke ba institution nyonso na kati ya mboka ekomi illégitime. Lecture nous en dernier par rapport à discours. Mais il fallait qu'il y ait qu'un démissionner. Ce qui est illégitime. Depuis 2011, il y a un mandat ici là. Tilelo. Mais azawana, il fallait. Ngana lingane ba discours te ya ko sepeli samato ya bato. Quand tu dis que c'est illégitime, ce qui est un homme correct, il fallait démissionner. Mais il ne démissionne pas azawana linya ku felana e bonga wana banda vandaki. Mais abandi ko sala ba discours. Bon, azo sepeli sabao ba les gens non avertis, hein, c'est long. Citation à Kamwena Sapu. Kamwena Sapu, la situation moko ya makasi, au toujours banga que est dégénéré davantage. Baluka solution parce que au moins d'abord film bazali na kanang. Balobi mo ba Kamwena Sapu babandi ko se rendre, Bazui ba tu balati si bango babilo kwa rouge que ba Kamwena Sapu bazo se rendre. Et moi je me suis posé la question, un homme averti tant on a zotala. Na lobi siko ba wapi bazo se rendre. Ezaba o bazana monadit. Ezaba o bazana Kabinda, ba o bazana Lusambo, to bazana Chimbulu to na Kananga. Alors, quelques jours après, o tike lelo Kananga, ndenge tozolo ba lelo, ba tu babimite. Mais ça c'est bêtise parce que ba vrai comme on a ça pour ba yes ko contraindre. Donc ça ne sert à rien de monter un film pour na ko sepelisa bato alors que vous n'avez pas trouvé solution au problème. Merci beaucoup de remercier. Je remercier Placide Jésus. Je remercier Carlos Kalouza, caméraman Nabiso Maboka Pembe, toujours à la hauteur de son travail. Et puis succès dans ces jours dans l'Europe. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Papa Nabiso Placide Jésus. Bonsoir Foumaboala, l'homme intègre. Merci beaucoup. Tout le monde est là à la conférence de presse Nabiso Eliezer par rapport à la situation sur les Galambo Nabiso. Orolobani na bandeko na biso ba congolais o bayaki awa ko soutenir tout ko participer na conférence de presse sur les gars. D'abord on remercie Carlos Kalouza professionnel en mboka na biso pana maison Carlos Kalouza et maison kitoko. Donc conférence elle qui très bien ndekoloza à répondre à toutes les questions auto posées qui grâce na image na maison Carlos Kalouza en tout cas il est très bien na CPL na yo moni ba to déplacer les stades partout ba yé et c'est bien très bien donc nga CPL pas na yo mboka pas na présence non surtout et puis pas na koya awa ça montre aux patriotes. Merci beaucoup. Na ndegolezi azalaki na Suède aelelo na Hollande azalaki na Misfort azalaki na Rotterdam. Parcours les années après voyage neza wapi acteur passer dans Boranine. Déjà lobby na tongo 6 heures à avion à Kende Finlande après Finlande à sous Suède pendant Asov parce que bien c'est na Europe ça Asov parce que c'est mon vraiment orphelin de one lundi à zongi accueilli Afrique parce que attend à la deuxième licence na sciences politiques na IPEN donc à l'année terminale il y a un zone à zone face à travailler na fait d'études. Donc, Ndeko Eliezer a remis la côté pour atteindre à casser étudiant. À la deuxième licence. La science politique n'a qu'à y peine. Donc, il faut la zone après ma camonne en classe. Merci beaucoup, Placide Jésus, le visionnaire. Nanyo Soleki et Bandaki bien, ceux qui bien. Merci à Carlos Kalouza Maboka Pembe, le comparable, le contournable. Toujours ça, Libos.